Voilà, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, amis téléspectateurs, vous qui nous suivez de partout, vous êtes en Angleterre, plus précisément en Belgique, parce que nous sommes avec le couple pastoral et avec le père de nation. Quand on dit père de nation, on le sent parce que c'est une personne que nous connaissons très très bien. À Sali Aminene Nakati Mboka Belgique, au moment où Obalobi réveille et senta qui moi faiblesse, mais yé ayaki po atombo la lisusu et loko babengi koyeba nzambe makambo na nzambe awa nakati mboka Belgique. Je veux présenter une petite émission à l'occasion de l'événement qui n'arrive que le 10 et le 11 septembre, événement monene mayanga ni monene oyo pasteur akosala et tout grâce il y a Alliance Unie. À travers cette émission, je suis avec ma consoeur de Centras TV. Na bon moko ya mboka. Yango esali ke tozala moko na Centras pour que tout na ba question oyo des questions qui il y a pilipili hein na bengiso pena na pilipili. Ma question à moi pimentée Philippe père de nation pastoral. Pasteur Philippe père de nation le asali tolingi toyeba ba idée wana ekomelaka ndenge nini. Est-ce que couple pastoral est quelque chose de positif? Mobali soki azali moto na nzambe mwasi azali pembeni na ye, il faut pas azala kaka na musala moko pour que makambo etambolaka. Nzambe azolokumu c'est maritabu pour na mutuna na yo. Donc on comprend bien olongo tuna soki baza couple. Soki maman peut pas aller papa zali. Mais na musa do sala musala nzambe zali vocation. Et ba force à vocation te. Rosa pasteur mais moi ça zane kaka chrétien simple chrétien. Ba respecter quand en tant que maman moi si à pasteur mais azana na vocation mo tout le monde moi ça président plus bazo benga maman première dame moi ça maman président mais azali na fonction na te mais ils ala vraiment malamu ke moi si oyo yebi makambo ya nzambe et ils ala malamu parce que ba tokendaka ba misalo tokendako ke mission OK Nicole Belé lokwa yebi musala ngo ako comprendre mingi soit pour autambola na soit ya rotika la pona kosala makambo susu ya nzambe. Donc bref eza malamu ke mama pe azane loko moko to monaka so papa za document papa za ndokiti so mobile atekaka babiloka mabe mona pe mwa sine pa yebi ma musala mobile la salaka. Donc eza mama malamu ke mwasi pe ayeba musala o mobile la salaka. Siko kindoki yango ya makambo nzambe yonde moto pesa mama to mama moto apesa yo. Et il y a des gens qui ont été liboso na nzambe wana. Les lois commis conseil la nzambe. Naza fier na ye na domaine na nzambe naza vraiment fier parce que amutu aza koza na ba faiblesse mais na côté ma nzambe en tout cas landa mambo nyoso na zoloba. Donc lelo aro kenepe a fondé l'église quelque part en tout cas pour évoluer bien parce que accompagne-moi mon bébé. Ok. Alors, maman Karine, au moins question na maman, parce que l'élo, na moins temps où aujourd'hui, ba couple pastoral au ponga na monde un peu plus célèbre à Wanakati à Belgique, parce que ça ba couple pastoral, tout le monde a pasteur Koutino, Kounana maman, tout le monde a couple pastoral de Belé, mais oh ils sont vraiment célèbre à Wanakati à Belgique, le col il y a pasteur Philippe, il y a encore l'élo, tu vois qui moi, tout na moi question, tout na moi mon tout na maman. Par rapport à Nengeni Batambolaka dans l'Iloba Nzambe, est-ce que peut moi mikakato nous alarati? Merci papa Marc Tabou na mutuna na yo. En tout cas d'abord na koloba complicité na bango ya couple pastoral ça vraiment makasi pour tout monde na ba misusu bisika bakendara to boite ba poko se zanga kate mais oya bango ozomona ke batu bazokende kaka même mutuna na ngali boso ezali boye maman pasteur. Est-ce que vraiment la carte ministère na mioto beaucoup na kana mabaku et des fois est arrivé là quand on peut le bique ngana vandi na ngai po mabaku eleki Zamba za lokumu musala nyoso oyo lokola ne musala nzambe eza lokola boza lokola ba homme public eza ndenge mona ba musicien mokilio ba yebani ndange moko na musala nzambe alors ba difficulté eza ngati
musala nyonso ezaka public ezanga ba difficulté te mais jamais na musala nzambe okoloba ke non atika na vanda na ngate parce que bible lobi oyo so tili boko na charrue à cause on asimate donc to rekila raté quel que soit ba combat quel que soit ba problème donc fatigué mais poursuivant toujours to kenda kaka Papa Makitabu, oh ça vraiment pili penza pili oh ils soit pour maman na pili to ko bakisa to bi maman est-ce que yo na ndenge ozalaka pembeni ya papa le pasteur de nation toyebi likambo babengi satana attention akota na kati ya ba église est-ce que idaka quand même que maman asalaka musala moko na papa po ete papa azala na mwa alima to ezaka ndenge ya muntu présence na opembe na ye est-ce que ekimisa moi ba tentation oyo biso toyebi ba pasero bazako bomane ti réveil na kata mboko oyo pasteur Philippe atombola malgré que Satan azako kota na kati ya banani est-ce que c'est important kozala pembe ni pona ko kimisa moi ba tentation wana zamba za lokomo tentation ekimaraté soki mutu aza pembeni tentation ela mutu mais bible zo lo ba biso ki tentation moté koya oyo kozala au délai à force na bino abina opesa toujours moyen pour s'en sortir nazomona nanga présence nanga okimisa tentation ya kaka lokwa to ape biso mbale liboso tentation oyela biso toujours mais to yebi façon nini o nzambe amemaka biso poto surmonter yango c'est ça. OK alors pasteur vision na bino na mboka Belgique ti wapi to sito to lo bato lembite mais to moni bevénement siko vision ngo okoki koyebisa biso vision finale nzamba pesa katikati na couple ote pona mboka Belgique na oyo etali bonzambe nzamba zolokum vision biso ali vraiment ko rêver bato na l'église elali et puis to moni misa nango moni to za bato surtout biso ba congolais ndima ndinganete nga tangu na bandi ba misala na ngai ba croisade ba biloko wana na ngasi to mona ba ndinga mususu misala za ki sute na mboka na ngasi boloba ngoyo na di londolo bi ke non ba mama ba séminaire za la sute mais par la grâce de Dieu exactement c'est glorifié mais faut tout la vérité zali en tout cas ndinzamba do permettre na sala ngo mingi et réveiller pe bande comme ça même ata ba lobby ngo boité ba voix ngo té mais tant ba ça na mona ke loko ba ça la na onga na ça la et loko muto ça ça la quand même nyo sera pour édification ya corps nzamba ko pe sanga loko mususu té mais apesi ngo pa mninga mususu apesi ngo pa ndeko mususu donc nyo sera pour na musala nzambe ke liboso. OK autre qui est important ezali awa ezali journée le 10 na le 11 le 10 na le 11 Dieu nous visitera. Tope sape mama liloba par rapport na makambo yo. Nzambe ako visiter biso na lolenge nini na journée wana. Nzamba zolokumu. Mais nzambe so alinga visiter mutu après venir mutu te façonner à revisiter les. Et les autres dépendent selon disposition mutu na mutu o aoye la jour wana ndé disposition nzamba osala. Donc nzamba o visiter mutu nyo surtout o aoya. Mais o aoya na bonne disposition o la visiter beaucoup plus que les autres. Olobi na bango ni pona mkolo wana na bengi bango ba yebele ba mama ba papa ba pasteur ba na nzambe ba païen ba to bazamba problème ba ya journée wana le 10 na le 11 septembre na yebi ke nzambe oto sambelaka anzamba histoire te anzambo asala ka pa ko visiter merci c'est marqué moi motuna mukezali tozomona ba mama bazo sala ba makambu ezo sala matozo mona awake ba milu ezo sala tout le temps ba campagne ba miracle ba nini mais dans tout ça ezo apporter loro nini vraiment quatre na société pour ba lobi na biso église à réveil ezo sous ya réveil ezo la l'exception pongi ezo porter ma mbebele ezo porter ma mbebele maman donc blo monsieur ali invisible blo monsieur ali visible mais nga nazo assurer bino na garantir bino ezo porter ma mbebele ba sa musa nzambe pour na aventure bazali ba sala pour na rivalité bazali mais ba sala pour na volonté nzambe bazali alors par la grâce de Dieu toi batu toi dans la faiblesse mais biso to sala pour na volonté nzambe parce que na kati no boye biso depuis 4 fa na ta mboko yo to moni mutu mo ta yai ba ko ka biso sala ki bobani mais nzambe azwaka lokumu na onyo so sala. OK ça va. Merci beaucoup. Le 10 et le 11 septembre tokutana na hôtel les arts
Hôtel Renaissance, Marriott, donc place Lirzambourg, il y a place au Bungate. La trône. La trône, métro, bis, tout les La thème Nini. Dieu vous visitera. Dieu nous visitera. Boya et Belé, Boromona, Loboko Nzambe. Merci en tout cas au couple pastoral. Merci à maman Karine. Merci à Bomoko Ambokape. Merci à Centras TV. Merci beaucoup Marc Tabou. Merci à pasteur Jean. Merci à pasteur Philippe. Na maman na Ebiso. Na Bosante Bomoko Amboka Centras TV. Bosante Miko pasteur Bobo Isika Ozali. Merci beaucoup. En tout cas Marc Tabou n'habite sur Zanelo comme ça au Bakisama. Pour tout la la pongi. Topesi bango kaka mbote. Topesi bango c'est Marc Tabou. Mingi na ba trace. Trace na biso, sans trace na biso, mingi na bomoko ya mboka tozala toujours ini. Merci, au revoir et à la prochaine. À la prochaine. Au revoir. Rendez-vous dans les 9 l'année.